Ya la reine nzinga aye, la reine mwasi makasi molie vencedora, mwasi oyo alongaka bitumba. Bon, pona kobanda na lingina senga merci na remercier sermo boye, bino boye biye, wana penza ayeba partout na monde, cœur sensible. Bon, ça y est, mawatro yende azo sala po ete leki na ye akende liboso. Yende azo pesanga makasi lelo soki nazo sala ba video ebele za grâce na ye. Merci mingi ma sœur. Congo check. Bon, suko ava koloba na banti bino mo bozo mona photo ba photo na teli bino eza 3 photos yango ezali ko concerner pena li solo oyo ngala lina yebsa bino na ina pesa ba conseil pa papa oya 50 ti 60 ans po ba papa 50 ti 60 ans boko yoga ngo pourquoi na lobi boye. Bon, comme bo meseno ngana bandana na mbote po mbote nde yango efongola ba porte yango na boa tarde, guten tag, bonjour, bon la reine aye. La reine soki aye seke likambu ezali, la reine ayaka pamba te. Soki bomoni la reine aye seke ekwei pe na ndenga malamu te, ekwei pe na ndenga mabe, pe so kwei aka na ndenga mabe. Donc iloko ezo sala la reine pasi. Nyonso ekwei aka na ndenga mabe. Yango na la reine alinga meka sikoyo ko solola po ete alinga sisa sikoyo ba makambo nyonso wana. Anta ko ekosila nango 100% te. Anta mwa ndambo ekitaka anta mwa 70%. Ekosala appelle la reine bien. Pour ils 100%, ils ont quoi à 100%. Donc ils ont ça appelle la reine bien te. Na bandi bino mo besoin moi ba photo na teli bino. Na ina pesa conseil pas ba papa na biso ba 50 ans. Pourquoi ina pesa papa na biso ba 50 ans conseil? Ba papa 50 ti 60 ans. Pona nini? Po iti nazo mona buzo ba mingi komi pa ba papa na biso. Ba papa na biso ba komi ko sala makamu moko donc ezo se pesa so mitema na biso te. E komi ko sala biso basi pasi. Pe komi ko sala bana soni pena makasi ba papa na ngai. Yangwana bomoni la reine soko alobi te il faut na telema po biso nzamba pesi biso don oyo ya kopesa conseil eza don eza na makila don na biso ekotika la don po mutu nyonso na mokili soko landi na bible mutu nyonso aza na don na ye soko biso soko bapesi biso don oyo ya kotelema pe ya kopesa conseil yango na makambo oyo ngai la reine na kotika ngo boye te na ina pesa ba conseil pa ba papa na biso ba papa oyo baza na bandaku na ba papa oyo baza na libanda oyo ba divorcer ba célibataire soko ba papa oyo boza na kati bandaku ngala bandana liboso pa la bino po bino pena bato ngala longola ikoti bato respect pena na pesa bino respect po te bozo na basi na kati ndako mais siko na komi komona babuzo ba suse komi suna kati bandako ba papa est-ce que bolukaka nini mwasi ozo vai na ndako soka za mwasi moko mabe pourquoi botisa ibana ebele wana tango botisa de abana ebele nikolo bakaza na mwasi malamu yo nde muto za mobali ozotamusa vi na yo na ndenge pene sengeli te papa omona papa ozala ndako tango mususu bana bazozangila lipa mena li mwasa libanda azozangila kabelu te ozala mwasi na ndako ozobima libanda kuna kabelu ezangaka te mafuta ezangaka te mwata musu mwasa ndako azozangila mafuta yango pena likambo ngali na beta sete pa papa soki ozala posa ya kosaka na vie luka ke ovanisa mwasi na yo oyebisa eke mama ngali na sakana pele na musu mwasi akoki kozala na ide likanisi moko po apesa aza na conseil moko akopesa yo tamusu mama koloba ke soki ozala posa kosakana bana biso bakomi na bango mikolo toki na biso mpe kosakana via tozokende pai nyonso wana esenge toke tozovage tozokende na biso soki omoni ke kosakana yango fo kesakana kana basi na libanda vandisa mwasi loba na ye naza na posa na bala deuxième femme tango lobi obala deuxième femme ekozala nango mpe malamu ekosala eloko te mwasi soki asepeli na ye bomemili vi na bino bongo so mwasi soki asepeli na ye na likambo wana te soki okesala yango libanda lobi lobi mwasi ayoki tango bakotuna ye mwasi akolobake te avandisa ye nga mpenza azali na posa ya kobala mwasi ya mibale soki bino bapapa bokomi osala makambo na désordre oke libanda okelinga mona mwasi moko kuna ako mpena kolia bokimaka na bino kolia te okoma kuna mwana mwasi bato asali yo eloko atie susu bakisi na kati tango koliaka kokangami ekomi ke tango oya na ndako okomi kanda tango kokoma kanda na ndako obebisi libanda na yo pour rien mpona nini olandaki mwasa libanda pe olie bilialia yango ba papa na nga ba age bokomi nango bomeka ko bo changer mwa moke po bozali ya mikolo ezosopa bino pe bana ndako bakoma koseka bino na ba chambre na bango so boyebaka te ezosopa bino pe na ba papa bomeka ko changer po bozali ya mikolo siko na okesiko po ba papa wa ba célibataire papa célibataire yo oza yo moko divorce na mwasi siko bovana ina mwasi esimbaki te eza nango normal
siko tikali yo moko siko ndenge otikali yo moko siko na ntango wana sikoyo okoluka siko ovanisa motu nokanisa ke esikali nasalaki mabe nameka kokorigere yango na mwasi oyo nakozwa sikoyo antuka toyeba kovanda malamu siko omona yo papa ya 50 60 na ntango wana siko kozwa mwana mwasi abato mwana mwasi mpe apesi yo motema mwana mwasi abato alingi yo azovivre na yo mpe très bien sans problème mais yo omona okomi so kotala kote mosusu ntango wana ondimi deja mwana mwasi abato nzoka oza na bango susu 4 papa eza normal tokoyeba te mutu nini alingi yo na motema mutu nini azokosa yo bokoyeba na bino te mwasi nyonso te ayaka na vie ya mobali ayaka mpo na bolingo eza na mwasi mosusu akoyaka mpo azoprofite poche na yo mwasi mosusu intere moko boye na banisi na lobi ya liloba oyo na video na nga mo nasalaka bapapa bokeba sikoyo bino sikoyo eloko ezokamusa nga bozobanda vie na age ya kimokolo donc likambo mpenza donc ezokamusaga omwana papa ko pele otulaki ela nga nasala vie ntango na bandeki kokona linga ebasi mingi bino nyonso bolinga basi mingi na bojeunesse nalingaka basi mingi mais siko nakoli na naposa na bala mpenza navanda boye donc nazwa vi nanga mpenza sérieux mais omona kaka papa ngo buzoba lisusu kaka ye kaka ntango akokosa age ba 50 abandi lisusu babuzoba ngo donc likambo mpenza nazosila kutu maye na ndenge akoexplike bino bamaloba ezokima nazomona mpe ani naloba te mpo ezopesa soni bapapa ezosopa bino mpo amakambo bino bozosala bozobanda vi na age ya kimokolo eza su normal te mpo na ngai nakoki koyebisa bino soki bokomi na vi oyo bobandi vi na baage oyo ba 50 60 bandeko na nga mpo ezosalama mpenza mingi bondimela ngai nabandi baninga na ngai basi ntango bazolanda ngai bazoyeba mpeaki makambo nazoba eza solo siko mpo na ngai bapapa na koyebisa bino bokeba na bilialia bokeba na bilialia mpo peze kozala bilialia wana boliaka yango emvuta bino bokoma siko kobandela vi bino bozoyeba na bino te oyo bozosala mais biso bamama tozomona oyo bozosala ezosala biso pasi bokeba nano na kolia po mitema na bino ekoma kaka tsumbi olinga mwana mwasi oyo ye te ozusu mosusu ozusu kuna mpana yo ozomona yango lokola esengo nzoka eza esengo te mpana yo ozomona ke nga grand prêtre nzoka ezaki grand prêtre te eza ke ozomikitisa yo moko sake oyeba age wana eza age ya kokanisa vie kokanisa futur eske nakosala nini nakozongisa ndenge nini age wana eza age ya kobongisa vie ya bana na bino ata na mosika ozoyeba vie ya bana na yo ndenge ezotambola age wana eza lisusu baage ya kosala buzoba te mpo bozobandela vie na baage ya kimokolo ezopesa pasi mpe ezosopa bino bapapa na biso omona mpela mobali elongi ya kitoko eseka neti azoseka ozomona mpelaki moto aba malamu me ntango mosusu okutana mobali moko ya bongo otala yo olandili masolo na ye buzoba na buzoba kaka siko nyonso wana ezoya apartir na bino mo bozoka eluka yango basi mosusu bozozala na bango bozoyeba baetat dame na bango te bazokamvute bino moye mpela bozwa vi na bino concentre bosi concentre ezozala lisusu te vi na bino ekomi kotambwa na désordre kaka bino eza mpena normal te yango wana ezalaki conseil la reine nzinga memeli bino bolandanga mpena na bokebi nyonso kanda te mponga na bete na esprit ya bien merci.